Salut, bonjour la famille, bonjour à tous les abonnés de Irsil Botelo TV. Mbote bande konyoso bolanda rabiso, mbote esi kanyoso oyo ezwami bino. Bande konanga lelo te kolobela likambo o nini ekomeli papa na biso Masumu de Blende yango penza ndeto ekolobela awa na Irsil Botelo TV. Alors topesi bino mbote esi kanyoso bozali car ande boyebi to yebisaka bino toujours. Car andenge boyebi to yebisaka bino toujours. Bonjour, bonsoir, yango edepandaka vraiment na ero kolanda biso. Don na ero kolanda biso yondo koyebo kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Alors toye kolobela likambo ya papa na biso Masumu de Blende par rapport ya makambo o ezoleka ya bakuluna ya mboka na biso. Lobi toyeki na émission na biso toyeki kolobela likambo ya bakuluna tolobela kiango lobi a tolobela ki yango lobi awa affaire bakuluna oyo toyaki pena kolobela awa eza bandeko mususu ba commentaki bandeko mususu ba finga ki biso bandeko mususu balobela ki pourquoi bazoboma bakuluna eza pena bandeko mususu balobaki oui babomaka bango po bazosala vraiment soni na mboka na biso. Papa na biso président de la République na communauté na ye mobimba tokoloba bazwaki vraiment likanisi ke babanda kobomaka bakuluna po trop c'est trop. Bazwaki likanisi babanda kobomaka bango po balelisi batu ebele babomisi pe batu ebele bana ebele batikali ba orphelin ou ba orpheline ba parents ebele babungisi misala batu ebele bakoma ba personne handicap kaka pona ba makambo ya kuluna na mboka na biso. Alors lelo toye kokwela likambo oyo epa ya papa na biso comédien na biso papa na biso ya théâtre oyo tobengi na papa Masumu de Blende. Alors bandeko nanga bandeko bolandaka biso tokolakisa bino video boyebi nga na lobaka toujours na ba preuve nanga nalingaka vraiment natiela bino na no video bobo landa video bino moko après nga na bino tokuta na sima eza vraiment pas si pe mawa ya bandeko na biso komona ba biloko aboye esalema na réseaux sociaux eza kitoko te soki tozoloba ke bazwa pena précaution pona bakuluna batu bazokasa kwa tozoloba mabe batu bazokasa kwa tozokosa mais eza vraiment pas si pe mawa. Alors ndeko koti na Irsil Botelo TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger nzambalola akupambola yo atolobaka tango koti meka ko partager biso partout et vous allez vraiment malamu mingi car partage na yo ekosunga bandeko mususu. Bo partager s'il vous plaît, to partager le solo oyo eza vraiment pasi et pesi pasi et pesi pe souci na bandeko oyo balingara papa na biso Masumu de Blende. Alors to landana explication na ye après tokoya kolobela ndeko koti na chaîne na biso tango zo s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tant tokoya na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Alors bandeko nanga sans plus tarder aimez la vidéo. Sans plus tarder, Tolanda. Vidéo ya mwana mupanzi Tolanda. Zolo ekoyeba makapesika contact déjà voiture mukewana parce que bazo ki nzoka ni basi bafungola ki baza près déjà ko bimisango tout ça. Il y a civilisé ba voisin Mungongo et Kaukaki. Malgré ça que ba voisin bayaki na bangote bango bayaki tango ba tribunal bakei. Donc on a passé des moments il y a sérieux aux alliés qui ont sentir le roi Hindu Kinama la machette tout ça
na kati ya chambre 7 personnes bazo menacer o azo pona oyo azo pona boy o azo sala boy o azo fouiller côté tout ça na mwana nanga il faut que tu ba coller ligne ya licence lobby comment ndenge tosalaki programme oyo boy soki makaya bo soki oyo tout ça biloko ba yanke bakenango. Donc na souci na douleur na nini tout ça. Heureusement que un peu partout, les autres disent un message pour encourager, mais première fois on a senti que Nalina Koufa vraiment. Maintenant, Moutou et Souka, je ne sais pas programme de la Banque de oh, il y a qui de pré-kaka boye. Tant qu'à Souka, oh, tika artiste. Mbalamonga tika toke. Donc, ce qui moutouna le baki tika artiste ce qui a mis côté la na retard avant yuma wana ce qui yanke wana abetanga bot na éviter est-ce que nini qu'est-ce que j'allais devenir na éviter. Heureusement que eloko moko esalamite ya mabe o etali banzoto, mais en tout cas on a perdu. Pendant que Babsou bazo opéré na kati ya ndako na yebi pete bazana babengango bazana flair c'est-à-dire que zolo ekoyeba makapesika contact déjà voiture muke wana parce bazo aki nzoka ni basi bafungola ki baza près déjà ko bimisango tout ça. Heureusement que carburant jaki na côté toke ko récupérer ngo na batongo na basekuna. Donc on a connu des moments vraiment il n'y a pas c'est ici ma fille qu'on va coller. Donc même quand elle porte pamba kaka na moi parce que bête il faut sentir que parce que elle na biloko ba viole boye bindenge zalaka elle était vraiment convaincue que en tout cas viole ko zalawana. Mais Dieu nous a aidés rester camouflé au kondima kututena au kondima te. Donc il fallait quand même naïb sabino muke buzoka mungongo. Bande onanga nasir mutu nyoso ayoki papa na biso masumu de blende boyoki ndenge abeti lisolo. Voir même mwana na ye bazo koleye mais bomoni makambo ekomela ki bango. Siko na makambo ezokomela ka batu boye. Likola bakuluna likola 4 5 3 personnes mobe basangani ba raisonner ke baba do boma kabatu ba raisonner ke basimba machette ba raisonner ke baba ndo kota kana bakata bandaka batu pona ko boto la batu pona ko bebisa ba vie ya batu. Lelo ce qui gouvernement ezui décision e bomara bango. Il y a pas siza wapi. Il y a pas siza wapi. Lobby na ebisa kibino mboka na biso eza na donc kobanga eza partout. Ce qui bolali bolamuki bokomiti na tongo bokumisi nzambe. Ce qui bolali bolamuki bien bokomiti na tongo eloko mo esalamite bakote libinote bokumisi nzambe. Bande kona biso na Congo bazo souffrir. Bande kona biso bazo souffrir. Ale ya boye bozo ya kufinga biso soki to osala be émission to lo batoza pour ba boma bango bozo ya kufinga biso. Tant que bande kona biso musu bazo souffrir, tant que bande kona biso musu bazo nyokwa. Ba créer misala so misala eza ba koyibate ata ba créer misala bato ba mesana dana kokota na ndako bato pona kozwa na facilité ba osalango. Ba osalango oui toza contraité pour ça na biso za gouvernement na biso créer ba emploi pona ba jeune na Congo pour ba souffrir oui to boité mais pour le moment solution ezaki bakanga ka bango bakendaka ko boma bango balelisa batu ebele balelisi bato ebele nazo ebisa bino bato ebele. Imagine soki mutu wana kota kite. Soki mutu wana muso akota kite po ya ko ebisa bango ke te botika artiste mais na moya lelo babomi papa masumu. Mais na moya lelo babomi ye.
Po bango ba commence ba koti, il faut ba boma. Bango ba commence ki ba koti, il faut ba boma. Il faut ba boma. Mais na mouya l'autre suki wapi. Mais tant que toyo sala bémiso, tant que chef de l'État a joué les kanisi ya koboma bango, bozo ya kufinga. Bobosani, soki non likambe komeli te, au mona grandeur nango te. Mais soki likambe komeli yo, boyoki papa masumu ndenga lobi. Boyoki ndenga lobi. Donc ayeba te na minute asala nini atikala donc ezo lekela ye. Ezo lekela ye et s'il si même mayele abande koyeba te na dernière minute asala nini mayele sili aoyeba te awele la bana a protéger bana abata mayemoko mwasi na ye aye ko expliquer ndenge bandaki. Moi, ça, papa Masumu a expliqué très bien. Alobi, e bandaki boye. Papa a vandi a ota la TV. Papa Masumu a vandaki a ota la TV na salon. On a explication. Ya ndenge moi, si na expliqué. Peut-être boyoki kaka, papa Masumu de blende boyoki kaka lobi. Mais boyoki pena explication a été. A expliqué kaka kete. Ezalaki bozaki bo ma koti na profondeur a likambangote. Eza pasi. Eza pasi. Lelo bozo a part ya ba parents na bango. Oh ba parents na bango, o monde bazo boma bango bongo, eza po ba pesa ba mama na bango pasi. Bango moko, ici ba mi pesela ba mama na bango pasi kala. Bino bokasi ti basala ka bongo, bino bokasi ti ba kote la ba bandako ba parents na bango bazana pasi te. Ba parents na bango bazaka da na pasi. Bokasi ba parents na bango ba loba te. Bazana ba parents na bango ba lemba. Ba mama na bango ba lobaka, ba papa na bango ba lobaka, do ba parents na bango ba lobaka. Me ba yoka kate. Ba lemba ba parents ba lemba koloba. Alors ce qui l'état lelo est une décision et boma bango trop c'est trop. Peuple congolais zolela. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker to simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Le Congolais zo souffrir. Lelo bato ba bomba alisu wa mbongo na banda kute. Ba bato moko onje ba yoka ka ba solo wa mbongo. So ozana mbongo ba yebi deja ke mbongo ezala awa. Ti bayaka bobi misambo esi bango mo ba yebi ke mbongo ezana ba coin oyo. Yonga na pesa bato mayele bande ko bo bazo kotelaka bato na banda ku yaya. Soko ozana mbongo. Bandeko bolandanga très bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Aidez-nga à partager vidéo oh ezwa marzimu mabatu. Yaya soki ozana mbongo na ndako. Totie par exemple ozana $10,000 oyo obomba na ndako na yo. Kabola yango kobomba yango isika moko te. Kabola yango po mbongo bakabola ka yango. O kaboli 3,000 na 1,000 otie sika msusu. O kabolo bombi boyeba kubomba. So s'agit ko tumo na tali bulu na kata ndaku na yo tumo ni mbongo obombi. Biso koko na psoza kobomba mbongo kana kata ndaku na salon na ye kaka. Mais azaki na esika moko na cuisine na ye woni bakoko akalande bazalo kola. Azaki na esika na ye moko na cuisine na ye ezaki na pavement te. Abando linga te sika neza na pavement. Abando linga kaka ezala ka bazielu. Aozo banzungu na ya mafamia tie wana po ma ezala kapio.
aozwa banzungu na ye atie wado place yango balongola pena pavement batiki ka mabele wana zwi banzungu na mafamille atie wana po ezwaka mabele wana esalaka malili po mai ya ndako na ezala malili koko na biso azalaki na stratégie wana sikoyo abandaki kobomba mbongo ne ndeni aozwa mbongo akangi kondisi yango na molangi akotumo na place wana atumoni akangi molangi wana très bien akundi mbongo wana ala papa lisi place wana bien azinjunga ma famille atie okoyeba te ke mbongo eza wana okoyeba te aoya yebisi bino kaka kete lelo so naza na bomoi te bomoni place na bombaka mbongo yango tala ayebisi bino mais okoyeba te ke mbongo eza wana yonga na koma na mayele na opesa bato leo na mboka na biso koma kaba okotela bino boye pesa mbongo imagine sikoso kozwa mbongo nyonso tsaka kesika moko okeka obimisi mbongo nyonso mba moko oye opesi bango mba mbongo nyonso bakena ngo okeka obimisi mbongo nyonso mba moko oye opesi bango bakena ngo alors toza na mayele bato bobomba bambongo na bandako na Congo na biso ba obolinga na bino banki te po mutu nyonso talinga ne banki yana bato mususu bakenda kobomba na ba banki eza pe na bato mususu balinga na banko bomba na banki te alors tango oza na mbongo na yo diviser yango obombi o na coin o na coin o na coin o ta oyebi te soki bakokotela ka bino upa oyebi te mukoni bakokotela bino oyebi te toujours sambela nzambe protéger biso bien sûr mais biso moko pe il faut to mi batela po oyebi te bakokota to bakokota te alors ndenge to yebite bomba mbongo no panza mbongo na yo pour que te na porte kune koma ndundu après oya ko badoluka ko kangisa ko bomba mbongo okokate panza mbongo na yo so esali ke bakoteli yo basengi yo bimisa mbongo ozwika o obombaki koto obimisi pasi tozosala boye bandeko na biso bazosouffrir bandeko na biso bazoperdre biloko bazoperdre bambongo bomoni bavideo na ndako ya papa masumu bayibi mbongo me babebisi ndako bayibi mbongo me bapanzi bavitre bayibi mbongo me bapanzi mituka bapanzi biloko ale bato aboye bino bozoya kokotelaka bango bakanga bango te baboma bango te gouvernement sala musala na opération boma kuluna bango bazoyokelaka bato mawa te tango bakotaka na bandaka bato mpona koboma bazoyoka mawa te alors soki esengela boyokela bango mpe mawa te boyokela bango mpe mawa te soki esengeli boboma bango c'est simple so bokomi koboma bango bakotika kikulu na o rapide bakotika ngo rapide po mutu moko ta olinga bakanga ye baboma ye basoda o bazokoperaka na bango mpe bakokufa ils ont participé, mais en tout cas, courage n'a pas na biso masumu de blender, courage, nzambalo landa pesaka, akozong sa ebele, esika batuana bazui. Ndeko koti na chaîne na biso sur les zambala liboso, partagez biso ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager, activer cloche de notification, nzambalo la akopambola yo. Tukutani, à la prochaine. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.